na zemi. Voilà. Ce que moi ça azui zemi te c'est que moi cité. Moi c'est que fonzele. Voilà. Mais quand même encore une félicitation vraiment pour na zemi vraiment ça n'a bien manga ça n'a bien makasi. Ndenge azaleli na niveau ba Karine Mokonzi kotala siko ke abali honneur a liboso ya munene ya mwana voilà ebele ti lelo na misala bango abala te mais ya bali esili wana te apesi lisusu valeur voilà azwizem pourquoi pas to betele mabo si mutelo ko mona ke zemi zo yasa ke zemi ota plastique ni magatu mindele ba façon ebele ba osala makambo na bango mais zemi la sa ke za zemi et c'est zemi mais osama lokuta to zemi o da plastique vraiment tant siko jalousie nini o bino boyo comme ninga bino Karim Mokonzi so zemi so jalousie nini yango za otika ye o pesa tana ta ezo tana etika za zemi abota makambo bien salama o pesa po féliciter so plastique so la plastique ndenge ni alati plastique asalika moi j'ai mon robo et mususu ça la peine nini pour l'impact moi mobali wana mobali wa bala et ça lokuta mon Karim Mokonzi nga pesa ke valeur pesa ke valeur bi capacité Karim Mokonzi na bi capacité yango ndi ya salaka siko ta mutu azi da zemi to mo ba to misusu ba zemi abalaxi misuku to balongola na ba internet awa si faut dire ye azi zemi siko zo ko la bino jalousie pourquoi bongo ninga et puis pour se baisser bon est arrivé alors moi si na yo akose li ozemi alati plastique na libumu po akosa yo zemi e ko salonde bon ya liboso e sala ngai passe surtout elo o bazolo bakia rolata plastique là te logo na kati ya mutu là te logo c'est que ndimi ala te logo pas ko sala kia na zemi mais logo la ngamo mobile na ye na la kana enda moko na ye billet c'est que na ndimi te ko sala la plastique c'est que na te sala ba c'est que botika kento so la ki kento te bo ngabo ki pe mam na no bo si sala no ya bino bozala ya bino no bo si te bo holande aye Sono stato sabone nascere moko Madia Star TV etala mamonate bato bandima Christophe Songo andima Tadi Lenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Shalakita Le grand collaborateur Christophe Songo, Nakata Madia Star TV. Le vrai Kiko Kikondambuta, papa social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Ils sont tous abonnés, National Mako, Madia Star TV. Etale mamonate, bato bandima Madia Star TV, Zambaba Media Olinga bakaba news bapig na bateatre S'abonner. Voilà, fidèles amis internautes, comme je vous avais promis que les lots lobela nde Karine Mokonzi, les lots photo lobela zemi ya Karine Mokonzi. Est-ce que zemi ya Karine Mokonzi ndenge bandeko mususu bako lobela, ndenge bandeko mususu bako kendele yango? Est-ce que eza na ndenga solo? Bienvenue déjà sur votre chaîne Mabia Star Télévision et surtout dans votre émission Kongola qui sera toujours présentée par moi Dani Timanga. Balobi le lot Dani Timanga kozala kaka boye. Balobi lelo tozaka debout parce que on doit parler de Karine Mokonzi. Déjà na romona bandeko langa ona royamba bango na plateau bastar na ngabo poussa na déjà ta bon boko ta kota déjà parce que na bilonde to kobeta moi masolo ya Karine Mokonzi moi kwa za na mupanzo moi kwa za mupanzo yo. Voilà, na bango lelo to kobeta masolo ya Karine Mokonzi sur ce. Na pesi déjà merci comme ça à ma patronne maman Mabia Star Kolo Eloko depuis Londres et pourquoi pas de saluer comme ça
Christopher Songo, moi, mon balou azanga le côté dans Katia poche. Et là aussi, je vois Blanchard Mabala Fumu Yamiyake depuis Londres. Panda Peko, maman de Londres. Voilà. Je te vois aussi, pourquoi pas Mimi Kazongo de Londres. Angèle Loué, moi, Star, Azastar, toujours. Parce que Balobi, Likamwa Karine, Mokondi, Oyo et Koti. On dirait bato belé au bakokota. Est-ce que bazaka ba vrai ou soit bazala bango ba vrai te bonjour de konangai. Bonjour. Bonne santé. Santé kitoko fort. Voilà na bandeko bakolanda o bakolinga pe baye ba kombo na et puis baye ba musala oyo sala. Bon, on artiste comédien comme on a charmant garçon plaisir, voilà. Garçon plaisir. Voilà. Artiste comédien. Voilà. Charmant garçon plaisir déjà bon monier bonjour Star. Bonjour papa. Bonne santé. Ouais, santé kitoko na ngolo nzambe. Voilà, baye o bakolanda o première fois na chaîne na biso Mabia Star bakolinga pe baye ba kombo. Comment on a été bon artiste comédien. Voilà. Merci beaucoup, fidèles amis internautes. Là, vous voyez, Nazana Tambon et puis Nazana Charma Awa. Nabangonde Torubeta Masolo ya Karine Mokonzi. Je pense Bastar Nangai. Boyoki Likambu Oeza ya Karine Mokonzi. Na ebite Koyoka Likambu ya Zemi ya Karine Mokonzi na Mato Inabino. Koyoka Nanu Karine Mokonzi Azui Zemi. Et Salibino Ndengeni. On est vraiment apparemment c'est bien. C'est bien. À moi si voilà. Moi c'est signe face à Zemi voilà ce que moi c'est à Zemi c'est que moi cité moi c'est qu'à Fonzele voilà mais quand même encore une félicitation vraiment pour Zemi vraiment c'est bien manga c'est bien makasi on a moi cité boende zalaka boende voilà boende zalaka sur ce na habité Tambon na moni oyo posa déjà marié parce que boende zalaka barti c'est papa la kana bango donc il y a déjà marié comme on a ndeko Karine Mokonzi a Kobala directement to mona lisusu que Karine Mokonzi a komi na Zemi et ça là que on est tant que aux appels mobali opposa donc au balapé et ça là qui a liboso ça là qui a bien kotala ke abalaki nanu ya liboso voilà et on penza et toucha kinga ça là qui a kotala Karine Mokonzi o batu baye ba na ndenge azaleli na niveau batu baye ba ke Karine Mokonzi kotala siko ke abali honneur ya liboso ya munene ya ngwana ko ebele ti lelo na misala bango babalate ha mais ya bali et sili wana te apesi lisusu valeur azuizem pourquoi pas to betele maboko vraiment sopela ta pas fleur. OK. Voilà, fidèles amis internautes, vous comprenez que l'émission est déjà en show parce que dans 4 émissions, quoi Angola, Lelo, ils ont vraiment quoi monter quoi bende parce que tu reçois terre au bête à ma solo, oh bande romususu bako sala neti bad dénigrer Zemi ya Karine Mokonzi, balobela Zemi ya Karine Mokonzi. N'habité Star, n'habité ce que qui tombé ya Rolanda déjà vidéo ya bande ko na biso basarato là ainsi que Maniké ba oyo balobi que Zemi ya Karine Mokonzi sarato la kuta lobaki azaki première mutu a lobaki na Karine Mokonzi qui a exposé Zemi na na télé parce que tout le monde a ba vidéo ndenge za ko circuler Karine Mokonzi ndenge na ba dire ya batu mususu ndenge balobaki que non Zemi za ya lokuta azui penda alati elamba moko boye ya mwa nini aza ko lakisa libomo lakisi batu Zemi na ye mais côté mususu to moni Maniké alobi que eza plastique ndé Karine Mokonzi atie ba mindele baza ba plastique moko basalara eza pe na couleur ya nzoto ya mutu na habité sur ce qu'est-ce que tu peux dire ndesinga eloko liboso pesa bandeko na mso ya basi mutu eloko yomona ke Zemi zo ya sa ke Zemi so ota plastique ni mangatu mindele ba façon belé ba osala makambo na bango mais Zemi la sa ke za Zemi et c'est Zemi même osama lokuta to Zemi oda plastique vraiment jalousie nini o bino boyo comme ninga bino Karine Mokonzi sur Zemi so jalousie nini yango eza otika ye opesa tana ta ezo tana etika za Zemi abota makambo bien salama bopesa bo féliciter dai so plastique so wala plastique ndenge nini alati plastique asalika moi j'ai moko boye mususu osala pe ndenge nini po alempaka moi mobali wana mobali wa bala eza lokuta mon Karine Mokonzi nga pesa ke valeur pesa ke valeur bi capacité Karine Mokonzi na bi capacité yango nde ya salaka siko time to azida Zemi to mo ba mususu ba Zemi abalaxi misu kutu balongola na ba internet awa si faut dire ye azi Zemi na ye siko ezoko te la bino jalousie pourquoi bongo ninga et puis il ça pour se payer bon besoin Zemi mais ba bien ça bien te pour Karine Mokonzi azui Zemi atango na internet alakisi batu nyonso libomo na ye banini telem su batu bandima ke Karine Mokonzi ko bota to so pe Zemi yango batu musu pe balobela ki ke o Zemi wana za ya lokuta yango la sali bongo po
bino ne bo mona po botika tembe botika tembe tembe kaka tembe na po tembe na tembe ndesilande bon ako tembe continue motika tembe quand je bota vraiment bo comprendre ce que c'est Karine Mokonzi disait mais anande yo monela ikoko sala zemi andeni ya ba mapasa ya mwana moko ya ba triple bana tonde Singama abota ba jumelle jumelle va passer. Voilà nazongi susu mupanzi wa ta bon je crois zemi oyo ekolobe sa bato ebele ezaka nde moko to uti ko tuna ndeko awa parce que Karine Mokonzi c'est pour la première fois azwa libomunaye a exposé yango na internet na ba dire ya bato ndenge babande koloba ke zemi waneza ya lokuta zemi waneza ya boye et puis kokende lisu musika tomoni ser na biso Manike de John Manike alobi zemi waneza ya lokuta Karine Mokonzi atena e plastique na ebite est-ce que muntu penda ko kiko zape plastique atena libumu po ayer olakisa bato akosa bato kazana zemi ya liboso ko lobeza ke batika na lokuta na par rapport à niveau parce que zemi bako c'est la oui oui on dirait ça peut jalousie hein omoni zemi bako c'est la ngoli kamute ko yango et ala na simata la ral boso voilà yango ala baral to poussa la biso cameraman benda biso moi boy parce que comprenons hein fidèle ami internaute bami tukeza koleka donc toza vraiment na nzela loba ndeko nanga zemi ezonga la simata la ral boso c'est que tangu ye andimi ala kisabino ngo na ndimi te ko za la lukuta voilà c'est que fait la ya solo si ye ala kisango ayebi ke lobi to lobi kuna fa la bota et boso le lukuta ke lobi kuna la botité OK c'est que la jalousie voilà batika na jalousie batika na jalousie c'est que tout mona oh ba Manike de John Barosala wana ba Saratola c'est que ça ngo jalousie s'il faut oui ça jalousie parce que ceux qui le là lobi que eza lukuta eye bien moko voilà ceux qui eza solo eye bien nzam parce que yo jalousie na onde yango mute sala ke emsu te em na comprendre so onde bazwa bazemite oh bango bino bozwa yango te oh on comprend que bango basala nini bozwa te ceux qui bozwi c'est que balongolaka yango ba ka soni emsu ya koleka na ba TV ya lobela yango comment na lisusu ndeko nanga nazongi nano epa na yo awa parce que Saratola kolanda ba émission na aza un problème moko boye parce que yazaka mwasi ya Diego azaka pas hérité ou atanable donc musicien ou azaka pas hérité ou atanable alongwa Saratola aza mwasi na ema to monaki mwasi ya ex femme ya ndeko na biso wazaki ex musicien hérité Watanabe bana babane kolela ke papa Diego atika biso on dirait Saratola alingaka bana ya Diego te mais sur cette yo mona kaka mbala moko makambu ya Karine Mokonzi Saratola atelemi koto Manike atelemi sur cette troko lo babango ndetinin Saratola il fallait katika non makambu ya Karine Mokonzi s'occuper na makambu ya bana ya Diego to nene ezali mabongo fa akipe na makambu na yenana so akipe makambu na pas que Karine Mokonzi ce que yo landa makambu na kuno esimbi eza no bien te eza bien te na je mpe ndé ba malokuta no siko yo landa makambu o Karine Mokonzi eza mezango ya solo siko landa okota vie privée ya Karine et puis Karine Mokonzi a bali alliance Marie félicitations vraiment c'est ngama moi c'est na kuwacha ki na luka liboso ya Jackie. Parce que yo landa makamuna ya makamuna so ke simba te. Karine Mokonzi salioni jalouse yo jalouse makasi. Faux hein. Ou ta boy bien te. Kimtama Kento Voilà Kento donc tokolobelaka likambu ya Kento pour la zemi ya Karine Mokonzi tabon lelo poko ma leader lelo pe ozala ba makambu na yo moi ba alliance na loboko si c'est fait que est arrivé balobi mwasi na yo akoseli yo zemi alati plastique na libumu po akosa yo zemi ekosa londeni bon ya liboso e sala ngai passe surtout elo o bazolo baki ya kolata plastique kolata eloko na kati ya mutu olati eloko seke mutu ndimi alata eloko po akosa kaki na zemi mais lokola nga mo mobile na ye na alaka na ndako moko na yebi seke na ndimi te ka kokosa nga la plastique OK seke zaka Kento nem to sala bango bon seke botika Kento so la ki Kento te bonga bokipe mamna no bosi salon ya bino bozala ngo ya bino no bosi te bolande aye et puis Karine Mokonzi aza babenga ka mama YouTube parce que na seconde kaka boye likambu ya zemi et salimba moko bezi bato bakomo lobela yango c'est naïf et Karine Mokonzi ada succès dans toni ada likolo donc moi banga ba kota kamba mo brusquement rap mama kota mbamo mais Karine Mokonzi ça na les simba te wana ba jaloux
bota ma passe ba jumelle la ça bango ma présenter bango sur YouTube ba moya ke mais internet ba moya ke ma bana yo après so ba kanga so munoko bien bona ba kanga munoko te ba kanga munoko jouni bino vraiment na ebité tambon parce que to continuer non na faire ngo so ke za ki yo mobali ya Karine Mokonzi na makambo nyonso ndenge kolekela pona makambo mwasi na yo pona couple na yo okokolo banini ou soit okokai ko sala nini pas mwasi na yo bon oh ce que zala kingai donc loba siko mita na na place ya père wana ndenge makambo ezolekela mwasi na ye ndenge batu bakoloba parce que mwasi aza star parce que moi si ami sala combo moko boy siko yo etant que mobali malgré pe o sala o sekisa moi soko sepelisa moi si na ba makambo ebele so ke zaki yo mita non na place wana okoko banda ko lobaka na moi si na onini pour que azongisa mémoire na ye ezala na ki merci beaucoup wa liboso so la kingai ngana meka ko kumeka toujours ko so la ngana moi si na ko lendi ça parce que na monde oh ye déjà ndima ke dans monde moko boy et puis na tawa za ko leka na moi ya semi ya monde moko ba lobaka kaka tant mutu moko senti que mutu na nenga niveau do kendele na nenga do kendele mamuna ye c'est que comme mystique c'est que fala luka moela meka ko kasaka voilà na étouffé ye to ta moi makambo moko boye boma eli esisa moi makambo wana ça penza bongo so ezala ki ngai na nde na ebeli mwasi na ngai na ndenge kalima zalaka nango à part combo na ye à part nenga poza mwasi o azapenga na ndako libala c'est que na otala nanu combo nanu te c'est nga mobali na otala nanu mwasi na ngai voilà na meka toujours ko solana ya landa bango te eza kento ne muté sala bango bongo eza kento nde muté ko sala bango bongo sur ce na kolinga lisu nazo ngai so epa na yo star mitana no etant que oza mobali oza ndeko ya Karine Mokonzi soko za ndeko na biologique na makambo nyonso batu bakoloba pona ser sidika olobi moi vraiment nga sidika makasi ngande ko Karine Mokonzi siko ngali ngino o sidika o lobela siko batu wana tanke miso siko yonde ko ya Karine Mokonzi parce que président Hans Luzolo pe azakande ko Karine Mokonzi siko yo zwa ke yo le ka Karine oko lobela batu wana ni na kebisi bino na kebisi bino na kombo ya Karine Mokonzi so bo continuer siko comme parce qu'on gagne faire face na bino azamama ke mutema be o so senga ke makofi makutuna manzemo mais saratola bakazaka judoka kasi wa vraiment mani ke pe basakala na yete aloba ye kutu pe mama ki logique c'est asi na makasi na yo mama bagarre kwa Karine Mokonzi pe bagarre manzemo mama mbata ya te soma asi yo oye ba vraiment façon ni sala mais tala voilà ba mo oyo tokoki koloba na ya suka soki ezaki o conseiller Karine Mokonzi ndenga kotala biso boye mama YouTube okoko conseiller nene na étape wa koleka nango ya zemi voilà baron Karine Mokonzi conseiller nga pesa kananga matoi kananga matoi ata baloba mabe na kombo na yo beton makara yo sa likolo wa supérieur na ba likolo vraiment kanga matoi sanga l'aise pour moi ça zemi aso na raté moi ça zemi loba mingi te o bota ba mabe pamba moi ça zemi faut maîtriser so beton bota moi na kitoko ka ba mo susu ça bon te ma passe ça maîtrise wa moi ça ka kitoko ka bota pe ya kitoko ouais Karine Mokonzi la baronne je veux vous ya tongo kanga mutema zala l'aise makamboleka ngobe kanga matoi mona ko muzero bota pour ce que za charge l'aime pour moi ça c'est mbo simbo mo belé ba ko problème ba simba za na l'aise kanga mutema vraiment makamutoi le kanga bien na souhaiter ko bota moi malamu bana bien vraiment tozi ba jumelle ka wana le bara yango wana voilà profiter pemba moko pesa moi quelques personnes non ba salutation pour ça moi bien et puis moi number et ça moi bien na monto a recepela pas contacter et ça moi bien ouais merci vraiment koki mamba on a kima moi na Suisse na moni Adao Mateta moi na Suisse etonga na moni Camille Kanzaka Moïsanza partir à Suisse Ninens tout noir Mifi tout noir Fiston tout noir partir à France John Munda moi na Turquie ya tongo c'est d'où pour pas moi en France il y a solo pour ça un garçon plaisir à contacter na plus 243 90 38 65 215 plus 243 90 38 65 215 Karine Mokonzi la baronne
za l'aise mambo esimba za l'aise. Voilà, merci tozongi so pas tant bon awa tant bon ota caméra na biso ya Mabia Star bien soki eza na conseil il faut pesa Karine Mokonzi na ita o aza koleka na yango ya zeme na ndenge bato ba koloba na ye okoki koloba na ye nini et puis tango aussi sango moi ba dédicace na yo numéro de téléphone et ça rend moi bien. Ouais, merci beaucoup. Il y a le boson avec sa mère, nga bien maman. Pour y penser n'imta simba mam na bisoto. Mère, il y a le boson là-bas qui est équipé bangote za no penza calme. Moni lipambolia muntu tango yaka tango nzamba pesara batu tu batela ngomiso. C'est batu tu batela ngomiso yaka na bitumba ndenge na ndenge supporter bango aussi sanan. Après on s'occuper na bango. So moni moi était mère. Tinanda tanga moko na s'occuper na ye. Est-ce que songa na s'occuper na yo? Ah, wala nani? Manike sarato la tonani. Mais so qui na s'occuper la bango. Na sik mboko wala balamta mabe. Merci beaucoup penza mais avoir courage belé. Zalaka simple ndongo zalaka. Zala penza simple ndongo zalaka. Mutema malamu lo wa Mabia kolo chaîne yo patron na biso donc azaka mutema malamu ndenge moko na ye. Mais nzamba pambola o Mabia, nzamba pambola o. Vérité za mutema malamu kaka neti Mabia. Voilà. Et ça la bien makasi. Ya le bezara ke supporter bango na aussi lisa après on s'occuper na bango. Mais avant s'occuper na bango tindanga mona s'occuper na. Voilà ba dédicace na pour ça moi bien. Ouais, merci beaucoup na zomo na mbala moko seira kenge na kati Afrique d'ici. Veut dire que moi l'Afrique d'ici à solo. So Nathalie Mupanzi na moni famille munganga. Veut dire que famille munganga charge à makambo. Poto mboka na biso Congo Libana mboka veut dire que bino tuna lingaka bino mingi. Ndenge botala la chaîne na biso bo concentrer ka na chaîne. Numéro na ngeza 090 68 72 218. Numéro na penza ngwala mère tikelanga bangonde. Bon là-bas. Voilà, merci. Là, c'était des artistes Otoyamba qui pour Kolobela Sirafer, il y a Karine Mokonzi. Quant à moi, Dani Timanga, je tiens à vous dire merci. Et puis derrière notre caméra, c'était Exoxié Kabanga. Kabanga y avait exaucé. Moi, la mobile y a moulay yambinga au micro et au tozalakanaye au four et au moulin. Et pourquoi pas de voir comme ça Christopher Songo depuis Londres. Et pourquoi pas je puisse voir encore comme ça Angel Loué, moi, Star Azastar, Mimi Kazongo, Panda Peko, maman de Londres, moi Sinzambe. Et pourquoi pas de saluer comme ça maman chouchou de Londres, Nakata Londres, wana, moi c'est Pembe, moi c'est Bio. Dadi Lenda depuis France. Et pourquoi pas Yann Semaine, petit frère de Jésus. N'habitez, nani musu totangite, totangi bino nyonsoti. Soki nzamba zongite, tozana bino. Car na kacha chaîne na biso, Mabia Star. Quant à moi, Dani Timanga, je vous dis bye bye. Mabia Star TV. Yangwana ya bino. Na koka sentiment. Tingaso na yo bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nini na kurate? Okurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yango turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shanyo kanshika biya banaringi ya bani ya kami kopesa nga pasadi wa